Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts et belé pour la chaîne YouTube de Congo Live. Le bel rabino penza actualité topé politique yamboka na biso Congo. Le penza to libino actualité o ezali ko tambola na mboka na biso Congo. Affaire mwana mboka honorable Mike Mukebai au bino moko boyebi azaki bongo accusé akene ko se présenter kuna na palais de justice depuis mokolo ya lundi kasi ya pas ezala qui était à Sambi après confrontation nde mwana mboka a kweyaki bamemaki bongo na prison ya makala arrêt moko provisoire en attendant bameka un peu kotala ba dossier kasi ya mbozala qui était mwana mboka Mike Mukebai azaki bongo accusé na matali diffamation topé chantage azaki bongo akeneki bongo batiaki na justice pona makambo etali chantage topé diffamation ce que to meko zonga un peu moins sima depuis mokolo il y a le 30 juin mwana mboka député provincial Mike Mukebai yazaki bongo exclu na durée moko il y a 12 mois et pas il y a président et assemblée provinciale Godem Poi au penza après sima mikolo baiki kolongola ye baiki kolongola ye mandat na ye topé o babengara moi mon solo bango bazwaka kuna immunité parlementaire disons balongola ki mona mboka Mukebai kasi ya pasi ezali ete mona mboka Mukebai yazali moko azaki bongo journaliste azali moko bande kolobela na tina ya mbongwana ya mboka na biso Congo kasi boni ba dossier belé so totali bien ezaki bongo 17 plaintes ezaki adressées contre Mukebai 17 plaintes biso to kanise ki kara affaire 15 millions de dollars oyo ba ko accuser mona mboka Vital Kamerhe a détourné bongo pe oyo bande ko bendana yena mwana mboka mokia kasi akokamwe ezaki to komaki na palais de justice to moni mwana mboka Daniel Mwanateba yazalaki accusateur numéro 1 oyo afundaki ye koka mo ete yena mwana mboka Mukebai babenaki ni problème ezaki ete il paraîtrait honorable Mukebai alobelaki na tina ndako moko oyo mwana mboka Mwanateba ye avanda kuna na GB il paraîtrait ndako ya avandaka wana babotolaki yango bakolo lopangu balelaka nde bapesaki dossier mwana mboka Mukebai alobela sinatina wana tanga lobeli dossier wana nde salaki bongo ko bendana epoke na kofunda ye na palais de justice eza pasi dossier ya mwana mboka Mukebai ndenge kekaka mbala moko boye mingi baimboka mingi bakoloba ete affaire 15 millions kutu nanu basambiseli yango te malgré banquête ekosalema affaire aussi Chimanga oyo baboma ye kino lelo mbula pe makambo esalamaka te accusateur ezalaki bongo major Karine azali kotambola ne mpe kimia na mboka na biso Congo eloko moko te esalami affaire Shebea oyo ye mpenza baboma eloko moko te ti lelo dossier balandelaka te bakunda dossier donc baaffaire eza ebele na mboka na biso Congo bana mboka bakamwaki mpenza affaire Mike Mukebai mbala moko ale ake makala pourtant nous tozaki wana babeke confrontation esili esengeli mwana mboka zonga pote aya suko samba mokola lobi directement mutuka makala eye wana ndenge bomona ba image moi quelques secondes ndenge mutuka makala eyaki penda kokotisa mwana mboka Mukebai ememaki na makala kasi ezaki pasi tomonaki pe ba cadre la muka bayaki wana tomonaki ba communicateur à la muka bayi ko soutenir mwana mboka Mukebai kasi président Martin Fayulu ye penza a pesaki mbela alobaki ete ye akolanda honorable Mukebai ti kuna na palais de justice pour soutenir ye na kosamba na ye kasi ya pasi tokamwa ki ete mokolango bato nyonso bakenaki ko se réunir kuna na kati ya Faden House na Gombe po te tokumbana malembe ti palais de justice après na sima président Martin Fayulu alobi ete ya kokende susu te ele musupe elembisaki population babaki ke soki ya ye kuna le mususu makambo mususu ekosalema soki présence ya mwana mboka Martin Fayulu ezalaki kuna palais de justice le mususu pe mwana mboka Mukebai angaki akende makala te kasi eza pasi so tobi tozonga su na nsima ndenge Mike Mukebai pena bande ko ndongwana na mwana mboka mokia
donc kofingana na ndenga kosakana te toyebite mboka na biso penza ba homme politique otozana bango mingi pe baza ko dérouter mingi pe bazo sala pe lokumu ya mboka te po ba site wana ezo sala penza malamu te lelo Mike Mukebai na kati ya makala kuna soki tozongi sima mwana e pas aki interpeller na makambo ya viol lelo pe azakuna na makala petit na epe o bazalaka na ye Merlin Vuvu yepe na makambo penza ezaki ya makambo dossier ya Molendo Sakombi oyo Mike Mukebai ba koloba ete place na ye o Molendo Sakombi assiège rapenda na Ngaliema ezaki bongo place na ye ya zwa kite na élection lobela yango ko betela ngo c'était nde tinda penza Merlin Vuvu kuna na makala komona pesu lelo honorable Mukebai ya kesu na makala omote keza passe mwasi na ebana na ye kosuka boni pote bazuzi balobi soki ba mekika ko condamner mwana mboka Mukebai lemso ata 10 jours na makala 30 jours na makala 1 mois topé 5 jours soki ba meka le fait à condamner les mususu pe mandat na yeke okuya tokola tola mukaboy mwana mboka Mukebai ya kozala député te eza pasi komona ndenge ba komona ndenge nini ba voter qui est massivement kuna na Lingwala kolala kola mukaka boya ko eza makamba pasi to simlo bola na vidéo o penza mwana mboka moki abane ko s'adresser penza na Mukebai ko finga ete koloba ete azana sida ko eba ete ke loboko ne eza boy boy na boy pasi to simlo bola na vidéo na bo to kutani bongo na oui ezali penza pasi baimboka balandi ya Congo Live Télévision dossier ya Mike Mukebai oyo toyebi te soki tokokende nango wapi eza pasi komona ete Godin Poi ye penza azali bongo président ya assemblée provinciale ko condamné moko azali bongo député lokola pe ye malgré ye ba voter qui est président ya assemblée provinciale mingi ba koloba ete Godin Poi alobaki na Mukebai akolakisa ye toyebi te kolakisa ngo so ye muta poursuivre yesu kuna na justice akende makala eza penza pasi Congo na biso sengeli bolingo eleka nyonso so bolingo ezali kimi ezali changement ekota na mboka ya Congo totala pe kuna na ngambo kuna mwana mboka Daniel Safu ba ko benda na ye penza na mwana mboka Zakari Bababasu eza kitoko te politique na biso Congo tokokende na onka na koswana tokokende na onka na kofingana kuna Daniel Safu akoloba ete Zakari Bababasu abota en désordre ye kuna Zakari Bababasu azoloba ete ya leki Daniel Safu na mayele na ebite ba o ba ko mibenga mabeli du peuple biso peuple to pona ki binote pote bo finganaka to pona ki binote pona bosa buzoba biso peuple to pona ki bino pote boza balobeli na biso kuna na assemblée nationale to pe na assemblée provinciale boteli ete koto na makala boy pour ezate ma ezate yo ozaki bongo eli o biso to pesa ke ba voix esengeli yo ndoko misaka maloba kuna e pa Jani Mabunda na assemblée nationale mais ce comme na ko sona na boya ko finga na boya ezaki to tembo ko e ko avancer te boko mona ndenge Zakari Bababasu ba ko benda na kayena Daniel Safu ezali kitoko te o to ko senga na mboka na biso Congo kimi ekota na mboka Congo lelo yo Mukebai na prison mingi pele msupe ba msupe ande ko tinda ye loba boye to boyi te mona mboka Mukebai ye azako condamner ba o ba ko yiba azako condamner ba o ba ko sa mabe na ebitela msusi mane pe bato msuba na ko mane condamner lelo na makala nana ko lesa mwana mwasi na ye plutôt nana ko lesa bana e ndako na ye nana ko s'occuper nango ya so pendeza passe senge ba politicien na biso penza ba tambola penda na alima pote mboke kende liboso po lelo déjà Daniel Monante ba akwesi balobi pe na affaire 15 millions o yependa no ko beta c'était mwana mboka Kamere a détourné 15 millions na trésor public to pe na présidence mwana mboka Kamere pe abaki pe a côté qui pe dossier senge plainte et senge pe ba samba nai OK suna ngamba Molendo Sakombi o ba bande ko wela siège na bango o mwana mboka Mukeba bande ko ba ete Molendo Sakombi ya azwaki siège na kuna na national mote que ça passe ce qui ba dossier ne belé et kweisie topé et tombolier to ebité et ko sala nini yango pendeza passe to singa bana ba congolais penza ba politiciens so Congo ba meka penza ko zonga na penza na liso to zongi na politique na so kala ya papa Etienne Tshisekedi to zongi ta ba politique na so ya ba Lumumba ya ba papa so Chombe na ebité so pe ko finga no ezalaki pe buzoba o ezalaki ya so penda Congo na biso ezali na kitebele Congo na biso
ezali na makambo ya kitoko soki biso nyonso tomeki penza ko mi prendre en charge tomeki penza ko sala malamu pote kongo kende liboso kasi na ba insulte bo e ko za penda kitoko te na ba diffamation to pe ba chantage ko sala moninga bo ko za penda kitoko te to senga ka justice salema na affaire Mukebai tala penza ba image bo ko mona nde ba okende na kata mutuka balongoli sapatu madame balongoli sapatu balongoli veste ti akoti na kata mutuka wana penza ya makala na ebite mingi bakaso moto akangisi yo na makala amemi yo ntina prison alingi yo te atako babi makala yango chef de l'état aréhabilité yango ma ekoti courant malonga atongi mpe bisika kitoko mais eza esika malamu te ya kokotaka makala soki tozongi nsima mwana mboka ya Mukebai pena déjà asakotaka mpe déjà makala toyebi te oyo ekoza deuxième fois na ye kozonga su na makala eza kitoko te cachet judiciaire mpe eyai kobeba lobilobi honorable Mukebai aza moto ya mayele abonso mpe tokenda baane ekoya ameka kotia mpe azala président de la république est-ce que bato mpe bakoko vote bato mosusu mpe bakoko vote mi bakoloba te ya sarabo moi teke eza malamu te tokobenga bakongolais nyonso ezala bayi lamuka ezala bayi FCC bayi cash basangana mpenza po te Congo ekende liboso eno na makambo ya kofingaka boye ya kobendanaka boye nde Congo ekende liboso to na besoin Congo na biso ezala penza ndenge Congo ezalaka liboso banzela ezala kitoko bato balia kitoko bato bamela kitoko tala bato bakokufa kuna na minembo makambo yango ekoloba mate bato bakokufa na minembo bakokufa na Beni kuna na este ya mboka na biso bakongole bamama na biso bakozala viole soki mutu moko pa telemi mpo ganga stop na minembo stop na baviole kuna na este lem soupe changement kokota tala kuna na Afrique du Sud ne makambo buzo besamaki babomaki bakongolais babomi ba noir omoni keza pasi soki biso to telemi lem soupe na likambo wana changement kokota na mboka e ateke kobendanaka kosala makambo oyo ya buzo baboye eza penza kitoko te déjà pe tokoso tokoko épingler mo moke ata tozali na affaire Mukebai kuna pe mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ye période ya sa kutaki déjà kuna na Belgique bomonaki ngambo na kuna papa na biso bokechu penda ya lobaki ete na associé na babaki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akokita te mingi bakobenga mama akokita te tokosala boye mais tomoni ke chef de l'état akitaki kuna chef de l'état pe akutanaki pe na bato basengaki kokutana bakonzi ya Belgique kuna toboyi te mingi pe baza bayila muka mingi pe baza bayi cash bayila muka bako beta toujours c'était na makambo etali vérité des urnes na bango vérité des urnes on tokena ngo sikti suka wapi bango bayebi ndenge ni bakokende na vérité des urnes na bango soki pe bazo bongama na vérité des urnes na poto kende ti 2023 mwana mboka Martin Fayulu atia susu pe libaya kuna 2023 bato pe bazali bako voter so pe Félix Antoine Tshisekedi président de la République a sepe musala malamu bato pe ba Congolais pe ba voter ke susu lem susu pe bako baksa ma susu bako voter inutile mboka na biso ezala na division inutile mboka biso ezala tribalisme to kabwana o mukongo boye o muluba boye o mutabandulu boye biso tous en ensemble lelo pe mutabandulu koza na pasi muluba asungi lelo pe muluba koza na pasi mutabandulu asungi donc mboka na biso il faut ezala penza biso nyonso tozala boyokani mpo changement eke na mboka kuna pe mwana nsemi alobaki ete esengeli Congo ekabwana botalaki na yebi te na baimage tolakisa bino bolandaki mpena ndenge mwana nsemi alobaki ete esengeli Katanga ekene na ngambo lango Sankuru ekene na ngambo lango Bakongo ekene na ngambo lango Kasai kuna ekene na ngambo lango pote bango nyonso basangala mutu azwa parti na ye pote changement kota na mboka to boite kokabwana wana eza kokabola Congo to pe po Congo ekene liboso non to si to ponaki déjà président Félix Antoine Tshisekedi yazali bongo na pouvoir totikele temps totala soka osala malamu toboyite état de droit soka sali mabe tokotelemela soka sali malamu tokobetele maboko donc tolingi penza Congo congolais nyonso a changé mentalité né donc eza pasi toko continuer toujours koluka ba information pour nous informer nous dans likambo etali affaire Mike Mukebai tobi que déjà akizaki na makala depuis lundi lelo toza bongo mercredi lem sous d'ici lobby jeudi topé vendredi au meka un peu ko sambi c'est ce qui va moni cause na ye eza lango malamu cause des mabako bimise a rozonga na ye et 12 mois na epé o ba aki bongo suspendu dans l'assemblée provinciale kala pété juin yango tem sous année prochaine ko zonga pe ko siéger l'assemblée provinciale topé ba ko longola
kolongola ye yango azonga ne pe ko siéger kasi penza na mona mboka ko dempoi esengeli punition oyo pesi Mike Mukebai ezatike suka kana Mike Mukebai so moni pe député provincial ya FC sasali mabe bongo yo pesi pe mbando wana ezatike yo osara bongo kaka na baila muka to pe na baika so moni pe moto pe mongo boya azape na kati ya cash député provincial mongo kati ya cash atamboli pe mala moto esenge po pesi mbando na ye ezatike assemblée provinciale ngo koma nango assemblée moko ya ba compte à rendre le quoi Mukebai alobaka na oboy tant yo komi député provincial sengeli yo agir boy eza bongo te sengeli mboka na biso to tambola penza na miboko po te Congo ekene bongo liboso to komi na suka merci na ozaki bongo na sima caméra Guy Botambela merci na balanzo basuki na biso bana biso depuis Mikila Poto na bosanité mon vieux Roger Louma le monnaie et président Félix Antoine Tshisekedi un tonton doux de caractère mon vieux David Olito j'en suis bon mon papa social depuis États-Unis et elle est maman motema ya Laure Makwebo pe couple Bosunja voulait être Jokwa na Gelor Bosunja na bosanité Richard Maka na maman Willy Sevolo depuis Lyon on a bien soki nzamba zomité tout le monde a ni na mikolo zai